Waouh. Vous avez ce bel kitoko. Voilà ma coche na biso ndenge le kitoko et beli penza ndenge to bandaki kozela ngo. Nasala ma coche tellement kitoko elengi. Bo meka bino ba bo koti na katika pesa télévision ba liboso. Bo meka esale nanga ma ko remarquer que na mixaki tomate moko. Tomate na biso moko ya mbuma wana na uta olakisa bino. Tokotia yango sikoyo na kati ya biloko na biso pendant que ezotoka. Ya kotia pe moi huile d'olive mukie pendant que ezotoka wana. Alors, na otia moi huile mukie, voilà. Na kati ya recette na biso et puis tokotika yango etoka. Naza posa pilipili wana ezala vraiment makoso moko ezali vraiment pimenté. Na li pilipili yango epanza na boye. Alors ekozala nango pimenté lokola eza nango elubu ya papa, eza nango grave te pilipili nango soki eyokani parce que eza makoso alinga kolia makoso na ye boye. Nasala makoso tellement kitoko elengi. Bomeka bino bato bokoti na katika pesa télévision ba liboso. Bomeka esale nanga makoso boye bomona ke boza dessus te. Bonjour bandeko balandi ya katika pesa télévision. J'espère que vous allez bien. Et voilà katika pesa télévision lelo ayeli bino sur recette ya sika. Lelo tozo sala makoso. Voilà. Ibandeko balandi bo remarquer que makoso na biso po ekoma boye na nettoyer yango très bien na eau tiède et puis na tiaki yango na nettoyer yango na citron na sokola yango vraiment très bien et longo le base nyonso alors eza presque ko na ko tia na moto pona kolamba makoso na biso mkola lelo toza na besoin ya poivron orange jaune, toza na posa poivron jaune, toza na posa tomate moko, naza na posa ya ndembi, naza na posa ya céleri, naza na posa matungulu, naza na posa ya 3 ail et puis naza na posa ya 3 pilipili, naza na posa ya bouillon et puis naza na posa ya poivron blanc. Voilà, toko leka direct na kotia makoso na biso na moto, nasi na sokoli yango tellement très bien na ba norme nyonso ndenge esengeli. Alors, bon remarquez que makoso na biso eza na moto. Na kati ya makoso na biso tokotie eloko nini? Natie céleri, natie moi matungulu mukie et puis natie moi ndembi mukie. Voilà, natie moi ndembi mukie. Et puis nakotia na feuille moko on a tiaki pembeni. Voilà. Nakotia moi bouillon mukie kaka na kati. Comme ça totika ngo to fond la région na biso. Moto makasi grave te mais eza moi moto parce que sengeli kotoka. Bo remarquer que na se eza na moi mai. Eza na moi mai mukie totika ngo etoka total la résultat ni epesa biso poto koka. Ko sala makoso na biso ndenge tozo zelango vraiment. Voilà, restez connectés pour la suite de la vidéo na biso. Voilà, bandeko balandi, tokota la recette na biso. Waouh, et qui est vraiment bien. Et puis to meka mungwa, poto e basoki mungwa nango e yokani tote par rapport ya ba assaisonnement mukio to chaki. Nous en avons besoin pour yoka soki mungwa nango ekoki. Voilà mungwa e yokani te. Tokoza siko mwa mungwa mukie tokotia na tie mungwa o quantité o par rapport ya biloko nanga. Alors il faut s'assurer que biloko na yo eza quantité nini po ko kotia sinon okolekisa mungwa. Alors na lingi makoso nanga pesa nga couleur o bozomona. Voilà, eza non trop tomate, na tie ka tomate moko pour na ko éviter ezala vraiment sauce rouge, voilà. Bon, remarquez que ma coche langue est toka bien. Pendant que les autres toka wana to baksa siko moi mai mukie. To che moi mai mukie po e pour ça. Ma coche na biso ndenge tozo zela yango. Voilà, restez connectés. To bakisi moi mai. Bomoni résultat à sauce na biso kutuna ne belité mais et pesi biso au moins moi goût. Et zo mona na paya que ma coche tango ebela et kozala vraiment bien.
pilipili nango pesa na se to pasoli yango nanu te to tiki yango etoka soki komi prêt bino mo bomona ndeni to kosala. Voilà, restez connectés. Oui, voilà bandeko balandi tokotala évolution ya makoso na biso totie na moto tofongola nzungu na biso po tokoka kobakisa pilipili ndenge ezotoka boye. Makoso na ngai ekozala pimenté yango natie yango pilipili misato eza elubu ya papa bana baolia yango te. Voilà, natie 3 pilipili parce que papa alingaka koyoka yango mpenza na mwa pilipili wana esalaka bien. Et voilà, alors ndenge ezotoka boye ntunga moko eza il faut avoir chef katika pesa et que bien vraiment ezotoka bien et que bien totika yango et continuer kotoka. Voilà pour na bino bato liboso bato bokoti mbala liboso na chaîne na biso. Voilà, nasengi na bino s'il vous plaît bokena ko s'abonner et puis bokende na cloche ya notification pour na ko notifier ba émission na biso à chaque fois soki totie émission bokoka ko miss yango te. Voilà makoso na biso eza na moto ndenge na ote ko expliquer bino pona ba oyo pe ba sepe na vidéo na biso bo sunga biso na partager yango po ekoka ko permettre batu nyonso oyo bazolanda émission ba oyo bayebi biso te bakoka pe koyeba biso bino pe ba oyo bozolanda biso bosabone nanu te lisungi na bino ezali juste bokokende kosabone et puis kopartage yango mwa bacommentaire na bino pe ekosala biso bien. Voilà, soko sepe na vidéo na biso partage yango mpe na bandeko mosusu. Voilà, tolambaka makoso na bafaçon ebele alors façon ya lelo nalakisi bino na modele ya liboso ndenge nasali boye mbala nsima soki tosusu occasion ya makoso tokosala yango mpe sunde mosusu ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Voilà, botikala bozala toujours connecté pour la suite ya élément na biso totiki yango ezotoka na moto jusqu'à ce que résultat nini epesa biso na suka. Voilà, tofongoli moto na biso ya makasi te po ezika nde nayebisaka bino toujours éviter biloko ezika na moto. Biloko ezika na moto epesaka badegu na kolia okoyoka mposa kolia yango te. Biloko ifo ezala bien préparé et puis ntango ozoprésente yango esengeli ezala vraiment na ndenge esengeli. Makoso yango nde naosala yango boye eza makoso moko kitoko nde nalambelaka chaque jour et c'est comme ça que nalobi nalakisa mpe bayanga. Oui bandeko balandi, voilà tokotala recette na biso ekomi na étape ni. Wow, alors tomoni ba makoso na biso échanger couleur et puis pendant que ezotoka boye voilà etiki mwa mai moko mokie natiaki mai na sete tozomona nde nazobala yango natiaki mai na sete mwa mai wana ndenge eboti na kati ya nzungu mai oyo tosokolelaka biloko. Voilà, alors na moment oyo ekomi boye na étape oyo ekomi boye naza na besoin sikoyo ya kotia balégume nanga balégume oyo nalakisaki bino wana nalingi nabosana balégume oyo nalakisaki bino wana. Voilà, nde na mixe yango mpo naza na mposa ya goût nango vraiment eyokana nde naozela yango. Voilà, boremarke ke na mixaki tomate moko tomate na biso moko ya mbuma wana nauta kolakisa bino tokotia yango sikoyo na kati ya biloko na biso pendant que ezotoka. Kolamba makoso eza modèle façon moko te ba façon kolamba eza ebele. Na kati awa to mixer ail, céleri, litungulu, tomate en fraîche moko et voilà et puis to tiepe muscade mukie na kati ya assaisonnement na biso. Alors totika yango sikoyo ebouillir po epesa biso résultat oyo tozozela mwa moke. Soki ekiti mwa moke nakozala na besoin ya mai natie na mai ebele te parce que tomate na biso mpe eza vraiment natiaki mwa mai moke avant nakoka komixe yango. Voilà, totika yango ebouillir toza na posa ya kotia mpe mwa
huile d'olive mokie pendant que ezotoka wana. Alors naotia mwa huile mokie, voilà, na kati ya recette na biso, epuis tokotika yango etoka mpona kobakisa soit mungwa. Il faut to s'assurer que bouillon oyo totiaki mokie na poivron blanc epesi biso goût oyo tobandi ozela elekisi biso mungwa te. Voilà, totika yango, tocouvrir yango, totika yango etoka mpona suite ya émission na biso. Restez connecté. omonaki natikaki yango etoka mwa mokie, nazwi tout de suite la te ke natie mbala moko biloko nyonso ensemble na même moment na makoso na nga natikaki yango etoka mwa mokie. Bandeko balandi totala évolution ya biloko na biso eke bien natie moto makasi te mpona na besoin ekoma potopoto te elemba na ndenge esengeli. Voilà déjà couleur na biso tozozela ezala couleur oyo. Voilà, bon remarquez que sauce na biso ezotoka eza vraiment kilo makasi te. C'est comme ça, il fallait sauce à makoso ezala. Pendant que ezotoka boye na profiter na pasola te pilipili oyo eza na kati. Naza aposa pilipili wana ezala vraiment makoso moko ezali vraiment pimenté. Voilà, bon remarquez que tango totiaki makoso na biso na moto, voilà pilipili kutu mosusu ese epanzani nango yango moko. Voilà, tango totiaki makoso na biso na moto natiaki te basaisonnement nyonso, natiaki yango te ya komixe nde nayaki komixe. Bon remarquez que natiaki ndembi céleri et puis totiaki litungulu ezalaki tokataki yango. Voilà pourquoi est-ce que nakataki yango, nalingaki epesanga sauce oyo epesi ngai na kati boye mona mwa mibimba bongo ezalaka bien. Alors oyo mosusu na mixe wana epanzani nango nyonso ezomonana nango te, mais oyo wana nalingaki te elekana na kati ya biloko na biso, nalingaki te elekana na kati ya biloko na biso. Voilà, tozotala déjà résultat epesi biso ya kitoko na mwa moto ya moke tozozela biloko na biso ebela. Voilà, nalingi pilipili nango epanzana boye. Alors ekozala nango pimenté lokola eza nango elubu ya papa, eza nango grave te pilipili nango soki eyokani parce que eza makoso alingaka kolia makoso na ye boye. Voilà, nasala makoso tellement kitoko elangi. Bomeka bino bato bokoti na katika pesa télévision ba liboso, bomeka esale nanga makoso boye bomona ke bozala dessus te. Voilà, totiki yango etoka toujours jusqu'à ce que epesa biso résultat vraiment ya suka comme presque na suka, mais totiki yango etoka lisusu mwa moke. Voilà, restez toujours connecté. Oui, voilà bandeko balandi tokotala biloko na biso, makoso na biso comme étape nini. Waouh, bomonde ma ekiti. Voilà, makoso na biso ebeli toko. Waouh, elengi ta makoso ndenge ebeli kitoko makasi. Voilà, makoso na biso elembi, tokoki mpe kotesta yango mpona kotala vraiment si réellement vraiment elembi. Mais nakotala yango na misu boye ta ndenge ekomi ndeti mwa mafuta ebimi likolo, donc makoso na biso elembi, tokangi rechaud na biso epuis tokotia. Voilà, ta makoso na biso ndenge elembi. Voilà, ezolakisa biso mpe ake biloko na biso elembi. Bino mo bomoi ndenge lutu na biso ezokota na kati ya makoso na biso, ekomi potopoto te, elembi na ndenge mpenza esengeli ndenge baliela yango, makasi te, petepete katikati. Voilà, bomoi ndenge makoso na biso elembi. Donc oyo ezali résultat ya elubu na biso ya mokolo lelo. Voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision, biloko na biso ndenge ebeli, tokangi rechaud na biso. Alors tokoleka na présentation ya biloko na biso, na kosalela lutu oyo na changer lutu mpona kotokela biloko na nga mpona présentation. Botala soupe na biso ndenge ezali, mai mpenza te, kilo pe te katikati. Voilà soupe ya makoso na biso. Alors tokoleka na
présentation ya elubu na biso. Je vous dis eza vraiment kitoko. Soki osali makoso na yo boye ozala dessus te. Bomoni nde na bandaki kosala elubu na nga nde na bandaki yango na bino na étape oyo tokomi résultat na biso ya suka epesi biso yango oyo elubu na biso ebeli kitoko. Voilà makoso na biso ndenge elembi kitoko ebeli penza ndenge tobandaki kozelela yango. Alors pour bandeko nyonso balingi koapprendre ebele bosabone massivement na chaîne ya Katika Pesa télévision bokozala dessus te na baelubu ya kitoko boye. Voilà sauce na biso epesi biso rouge te epesi biso donc na obenga yango sauce nini bino moko pesa kombo ya sauce na Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa en Purchase your États-Unis. tracks today. Yes, I. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.